Preuve du contraire, il a conseillé. Ça fait 4 ans. Il y a Azouambongo n'a été. Oh, Azouambongo. Pour conscientiser Bango, penser Bango moral, c'est Bango que nous, Congolais, tous nous sommes derrière vous. Village Vingiya, on a ça. Non, la commune Ntsélé, le chef coutumier qui est là, il n'est pas le vrai chef. Vous ne le faites pas pourquoi? Tout le monde a la présidence de la République. Quand le léopard, bazar la match, à quel argent va vestiaire, na bango comment ça va moral, bandeko. Et ça pareil. Pourquoi un joueur congolais doit avoir une prime plus qu'un militaire? Pourquoi vous le faites? Ningi Sabiloko, aïe. Qui se bat au front. Ils vont faire quoi au front si vous ne leur donnez rien? S'il vous plaît. Kongoyo, mboka kimbangu wa monela kipasi. Kongoyo, mboka mundele anyokola kimbangu. Andima kipasi pambate alinga kibokonzi etelema kasi lelo yo. Na Congo bawangani ye. Tobandaka nde émission na biso bongo Mbote Kinshasa Brazzaville. Partout dans le monde. Est-ce que vous avez vu kolanda biso lisolo na FM et Sakola émission na bino oyo wapi ngai wabino 650 le petit Kimbangu on a plaisir makasi ya présenter les bino et ezalaka émission moko analyse ya situation socio-politique ya tout ezali koleka na République démocratique du Congo botika na pesa ba merci ebele na ba nyonso oyo basenaka émission oyo ba balandaka biso ba bengaka biso de partout dans le monde. Merci d'avoir ebele na le président fondateur de cette chaîne de marque Awana Katia Capitale République démocratique du Congo, le président de la fondation Maloua Botika Topese. Merci ebele pour na cadre oyo kitoko oyo wa pesa continuer na offrir na bilenge le kola biso botoka na kosala musala kitoko bo mo mesalo. Merci na équipe technique nyonso zali ko accompagner biso na mokolo mo lelo bo comprendre que zali édition moko spéciale oyo wa pesa ko sala émission na biso libanda ya plateau parce que na loba likambo courant na Kinshasa bonimela ngate DGS Nel bokolo ngola ete muto ya kataka bato ba courant DGS Nel wa tikala seko na mboko oyo muto ko longola azate muto ko longola DGS Nel wa nazate courant na Kinshasa comme le roi diamant. Pendant que courant na Kinshasa ba tout na Kinshasa le loba comme so ba groupe électrogène ba komi ko somba ba panneau on dirait DGS Nel azali likolo même. Ya chef de l'état. Tout ba bongo. Parce que au-delà makambe ya salaka abanga teke non na mboko ezali bato ba ko longolai. Na lobi nga za ka no boso na lobi boye boluka te boya ko landa biso na basimandako boya ko koyeba soki ndenge nini tout ça etali bisoté. Voilà, merci. Vous allez nous suivre au Kolomolelo, nous sommes en différé, merci beaucoup. Et mission Nabiso, Li Solona FM et Sakola 650. Nous allons déjà na pointe. Sujet au Kolomolelo, Tokolobela Makambo, vous allez comme mon année affiché on a bas écran. Actualité politique. La République démocratique du Congo et qu'on zappé biso tête tout cas toujours fidèle. On a quoi analyser ensemble Nabino Nabanda Kokaka Ndeko numéro zali affiché na bas écran comme un message. Goko benga tope goko sala sa point de vue une nayo. Voilà, actualité politique na République démocratique du Congo. Makamboza ebeleza kotoka, makamboza kotoka eza komata eza kokita. Présence ya Joseph Kabila na Goma, est-ce que zeli ya solo eza lukuta ba minoko za koloba ma ndenge na ndenge awa to ko analyser yango. Kabila akotaki na Goma to akotaki te to koyeba ngo kaka wana kati émission yo. Et puis le deuxième point, dossier ya Matata Ponyo na Cour constitutionnelle. Matata Ponyo le bien okende susu ko ndimate. Est-ce que bakotika ebongo to esengeli na yelu susu kozonga akona kosala comparaître devant juge comparaître devant la cour constitutionnelle pour akona ko soulever ba élément o ezali ko cadrer na ba accusation nyonso waza koloba likolo na ye. Et puis situation mususu to kolobela linde situation à partie est de la République démocratique du Congo hein mayoana ezana kati ya kotambola ndenge nini ba M23 Bawazalendo, affrontement risqué seulement entre Bawazalendo et l'armée burundaise. Parce que l'armée burundaise, selon les informations à la disposition de Bisso, Bazako Boya, Bazako empêcher Bawazalendo de progresser vers Kamagnola pour attaquer la position de M23. Qu'est-ce qui se passe? Clarté à Massola, Katia et Sakola Nabiso Yamokolo Moalelo. Voilà, en attendant, entre-temps, tu émission, la page d'actualité, que Pape François, oui, c'est là qu'il y a Coco, voilà, à Koufaki déjà. Et puis, je ne sais pas ce qui n'a régi, qu'on a moi, image des alliés. Vatican, il y a bon exposé aujourd'hui, mardi, il y a bon exposé, image à Liboso,
Pape François allait dans un cercueil. Cercueil moko très simple. Voilà. Selon l'analyse, selon l'information, lobby que Zalaki bon on a degré moko Zalaki voté depuis année 2024 année au Tchiroleka où moko Pape François a souhaité que obsèque il y a pape ezala lokola obsèque simple et prêtre catholique union soninga salemaka donc pour éviter rituel wana luxe oyo bazali ko sala de temps à autre ko luka ko komisa ngo lokola mystique moko boete votaki mobeko moko etalisa que sengeli soki pape akufi matanga na esalema ndenge matanga pe ya sango songolo pakala soki akufi. Voilà pourquoi rapidement aujourd'hui quand on a exposé na Vatican kuna bisika oyo wapi déjà c'est pour permettre aussi aux fidèles catholiques des milliards de fidèles catholiques où la possibilité de kotala nzoto ya Saint-Père pour na mokolo suka to pembala suka ba kana kolega pe kotala Saint-Père ndenge alali na kati ya un cercueil. Actualité mususu naufrage moko salemi na fleuve Congo lelo canon rapide moko ezale ko uta donc na katikati ya Kinshasa na Brazzaville naufrage moko salemi bon mona ndenge bozomona ba image wana ba image wana ninga na kati ya koleka wana et c'est une intervention il y a ba canon rapide mususu et travaille sur le beach et sur le fleuve pour nous kende sauver bandeko wana quand même ba gilet oyo bala taka ba gilet sauvetage et c'est là quand même musala pona ko yeba bongo ko batela banzoto. C'est ici que nous interpellons. Ici que nous interpellons ba service de travail à la beach. Ba beach mi baleza la beach ngobila to pe beach ngambo ya Brazzaville. Ba canon et sala ka musala wana ba canon et sala ba trafic entre Kinshasa et Brazzaville. Est-ce que entretien nango sala maka sérieusement? Est-ce que suivi ya ba canon wana sala maka ndenge sengeli? Comment canon ko zo wa bato memi bato po ekati bango na ngambo mususu ba comme na katikati ya fleuve Congo et kati moto. Service ya suivi ya sale besa bana bi musala nini ba service nyo se tonda na ba bicho na bosalaka musala bino ko traquer bato voilà musala bino bozala na bicho na ko traquer bato ko iba bato ba biloko ko botola bato ba biloko mais pona ko sala suivi ya ba matériel o sengele ba vie ya bato kuna bosalaka DG mangonde nani musala ni yo sala kuna na deuxième bien sûr pona makambo ya ko futisa ba pa ko tala ba ba zokota ba ba ko bima surveillance on est bien sûr mais musala entretien ba canon on a rapide ils ont à disposition ni service de transport ministère de transport ba nani bazala chargé ya ko sala étude pour na ko tala soki ba canon rapide on a memaka batu ils en bon état mboka na biso Congo na ebité mokolo nini esengeli milimo ya bankoko milimo ya Simon Kimbangu etelema na lobaka ngo tongo midi poko to tikelaki basango to tikeli ba missioni ba catholique ba église de réveil ba kokite pona ko sauver mboka Congo esengeli milimo ya ba Kimbangu etelema esengeli milimo ya Kimbangu e Kimpavita etelema pona ko sauver Congo parce que ba pasteur ba église de réveil ba mimi biso na bulu yeke kilo na moya lelo Congo ezotelema ba pasteur ba église de réveil ba mimi biso na kota bima basi ya batu ko même ça mabala batu ba église de réveil et kokite catholique et kokite mission et kokite esengeli esprit Simon Kimbangu etelema sikoyo pona ko sauver Congo esengeli Kimpavita etelema esprit maman mwilu etelema pona ko lobela Congo parce que bozo simba lisusu te makambu tuna mboko ndire za kotambola kaka mame to ko yebate voilà to continue na émission na biso sujet à liboso partie à liboso polémique sur présence de Joseph Kabila na Goma Lukuta to solo Yokaki yango yemoko chef ancien chef de l'État Joseph Kabila ayebaki bongo na ko annoncer yango na ba nzela ba média na point de presse moko asalaki na mboka Afrique du Sud mikolo uta koleka alobaki ko zonga na eto pe ko kota na ye na mboka Congo akokota na partie orientale mais ekozala rentrée simple ça serait toute une déclaration. Il avait bien souligné, ça serait toute une déclaration. Joseph Kabila, quant à lui, prépare son retour au pays après plusieurs mois d'absence en République démocratique du Congo. Il l'a déclaré dans une lettre parvenue à plusieurs médias, dont Jeune Afrique. Dans sa lettre, l'ex-président congolais déclare qu'il s'apprête à rentrer par la partie orientale du pays. Rentrera-t-il par Goma ou Bukavu? Joseph Kabila n'en dit pas plus. Il a annoncé son retour imminent au pays, un retour sans délai. Joseph Kabila n'a pas foulé le sol congolais depuis décembre 2023. Les raisons de son long séjour à l'étranger n'ont jamais été officiellement communiquées, alimentant de nombreuses spéculations sur son rôle et ses intentions politiques. Alors,
mikolo uti pe koleka Olivier Kamitatu oyo azali cadre et ensemble pour la République parti cher à Moïse Katumbi boka ndenge nini ayeba bongo pe na ko souligner c'est ce qui a soulevé aussi ba hypothèse ebele pona ko talisa lolenge kani Joseph Kabila kotaki na Goma. Certes Joseph Kabila kotaki na Goma parce que ba tutu ba yebi mode opérateur Joseph Kabila. Le recteur de l'université à Carrare, université à silence. C'est l'homme information et à disposition na biso. Il paraît que Joseph Kabila kotaki ni photo ni vidéo a permettre qu'il attende et loko morote ezouama na présence na Goma. Oui, bien sûr, à côté là qui nanzela Kigali Giseni hein. A Tcholi selon baso soutenir basa ko analyser ba ko soulever ko lobako a katisa ki nanzela e balé bon sur le big à côté là qui na grande barrière. Mais ce qui est vrai, il avait foulé ses pieds na kati ya ville ya Goma. Au jour d'aujourd'hui, si nous amenons nos analyses, surtout comme makanisi na biso musika lokola ba Congoman na moya lelo koloba ete Joseph Kabila Kabange oyo a dirigé mboka na biso Congo pendant plus de 18 ans. Comment on a un statut na sénateur à vie. Comment on a un statut na ancien chef de l'État. Oyo wapi azali conditionné na ba règle mususu ya ko gardaka silence na ba situation mususu oyo mboka za kati ko traverser. Pour des raisons il y a ba secret d'État mususu oyo yebi en tant que chef de l'État. Bien, mais s'il a annoncé qu'il retourne à partir de la partie est de la République démocratique du Congo pour rejoindre classe, il y a opposition, classe, il y a rébellion et c'est comme menacé Mboka Congo. Est-ce que Joseph Kabila a bien réfléchi? Est-ce que Joseph Kabila en tant que Congoman a réfléchi malamu? Il y a Congo. Congo a dirigé pendant presque 18 ans. Congo est pessi nyonso. Congo est pessi Joseph Kabila nyonso. Congo est pessi Joseph Kabila tout. Congo yo lelo yo M23 et kangi parti est munene mboka. Lelo yo ndenge toko so na bino boye vie ezali passe na Goma, vie ezali passe na Bukavu parce que depuis un temps ba banque eza ko fonctionner. Boye biango bien. Ba banque eza ko fonctionner. Mais comment voudriez-vous que ba banque eza ko sala te mais ba to baza kuna ba continuer ko vivre na ba mbongo nini? Ba banque eza ko sala te pourquoi? Parce que le régime qui est installé Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Willy Ngoma et les autres, appuyés par l'armée rwandaise. C'est Paul Kagame qui est derrière tout ça. Mais le Joseph Kabila veut venir s'approprier na Kombawana pour crédibiliser l'hypothèse. Oyo Kagame alobaka tongo midi pourquoi que Bitumbawana ezali ngaite ezali ba Congolais entre bango na bango. Parce que Joseph Kabila en tant que chef de l'État ya kala ya Congo, so qui abimisi mutu na lisanga wana bakoloba na mokuse que makambo wana ezali na Kagame te ezali nde ba Congolais bango na bango. Est-ce que Joseph Kabila a bien réfléchi? Est-ce que Raïs Kabange a bien réfléchi? Il y a koluka kwa ça ko s'afficher, to pe koluka ko appuyer. Likanisi wana ya balkanisation, likanisi wana ya bitumba oyo nanga lelo asana kati ya ko s'appuyer sur yango. Est-ce que même s'il faut revendiquer, mais je suis un régime ya Tshisekedi, même s'il faut revendiquer dictature, régime ya Tshisekedi, est-ce qu'il faut prendre les armes? Est-ce qu'il faut tuer ses frères? Est-ce qu'il faut marcher sur les cadavres ya bato dirigeants? Voilà pourquoi toujours milimo ya Bangkok esengeli etelema. Milimo Simon Kimbangu ngonga ngonde yango Simon Kimbangu telema makambo lobaki na bando ma double siko bato mona yango. Trop c'est trop. Et c'est à un moment ceux qui vont avancer, botali, to uti wapi, to zako kende wapi. Sur le plan de la spiritualité, Congo na biso na minute eza nul. Sur le plan de la spiritualité, Congo na biso na minute eza zéro. Parce que vie, même il y a batu oyo bazana kati ya kokumbela ba religion, même il y a batu bazana kati ya kokumbela ba confession religieuse na Congo, ba vie na bango ezali kaka mame ba oyo ba kota politique ba koti. Baba kota bako musala ko kabolaka mabala bato bakoti baba kota ka musala ya minerai ya makila bakoti. Finalement on ne sait même pas identifier qui est le vrai serviteur de Dieu. Ko bango tout bakoti maramongo
bango tout bakoti makambo tokosuka wapi Joseph Kabila na Goma akoti c'était pour quel objectif abimi pour quel objectif nini est poussé et abima parce que une fois présence n'a annoncé gouvernement République démocratique du Congo selon le vice-premier ministre intérieur Mwanamboka Jacquemain Sabani abimi saki mukanda pona koloba ete ba suspendre ba activité tout ya parti politique PPRD o ezali cher Joseph Kabila sur toute l'étendue de la République et sengeli ba retirer parti wana agrément nango parce que ekoki ko fonctionner té mais entre-temps parti politique il y a Joseph Kabila le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD et ça na kati ya ko evre awa na kati ya Congo na ba Congomani na kati lokola ba Ramazani Shadari lokola ba Obey Minaku lokola ba Ferdinand Kambere ba sebele s'il rentre par l'est bon pourquoi l'est ferait jaser et à Uvira il a des résidences à Bukavu il a des résidences il peut rentrer partout au Katanga il a des résidences il y a aucune loi qui oblige quelqu'un à passer par Kinshasa pour rentrer dans ce pays ba sebele mais sort na bango ko sala nini si aujourd'hui ba retirer agrément na PPRD si aujourd'hui ba kangé te PPRD ko fonctionner te mais sort ya ba animateur ya parti politique wane ko sala nini voilà na ko senga tozonga na régie rapidement batia biso ka moi vidéo auto ka ndenge moko vice-premier ministre intérieur Mwanamboka Jacquemain Sabani aza koloba ezali interview moko pasaki na TV5 Monde pour na koloba ete bazali na ba éléments suffisants pour ezali ko tele c'est que Joseph Kabila aza des mèches aza lié mbala moko na agression oyo ezali na partie est bongo to ya kozonga awa na plateau. Le ministre de l'Intérieur Jacquemain Sabani suspend les activités du PPRD, le parti dirigé par l'ex-président Joseph Kabila, au lendemain de son arrivée à Goma, ville sous occupation du groupe rebelle M23. Assez a signé déjà document, on a suspendre l'activité tout il y a parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. L'activité n'a tout est déjà suspendu. Et puis balancer Kalamingité ministre de la Justice à Kosenga na niveau ya la chambre haute du Parlement, on a levé immunité parlementaire. Il y a Joseph Kabila en tant que sénateur à vie. Donc il faut voter loi Moroboye pour balongola qui sénateur à vie. Comme ça pour permettre justice et lancer mandat moko ya recherche mandat d'arrêt contre Joseph Kabila. Donc vous allez même parce que de l'autre côté famille politique Joseph Kabila ezako wangana ya koloba que Joseph Kabila tikala ko chama kolona Goma. Finalement dans ce dossier intérêt ya peuple za wapi bande ko nanga ya PPRD na ko belela na ko tuna bino bande ko nanga ya PPRD bande ko nanga IDPS bande ko nanga ya majorité présidentielle aujourd'hui famille politique et chef de l'État union sacrée bande ko ya opposition intérêt ya peuple za nini na makambo tout bozana kati ya kosala Joseph Kabila Corneille Nanga tant bosala ba makambo boko sala intérêt ya peuple za wapi intérêt ya peuple za nini dans tout ce que vous êtes en train de faire peuple toeba parce que politique en autre on me dit pour intérêt ba famille na bino ba intérêt privé personnel ba famille na bino na ba mabota na bino alors peuple za na kati ya souffrir dans misère et peuple le belabino rien pas si à peuple le belabino rien mais comme il y a bomoni esika moko boye bo sangani wana bo créer loko to luka dialogue to luka nyonso boko luka wana pona ba intérêt privé personnel ba famille na bino bana bino vivre na ba poto vivre bien biso wana Congo bana biso continuer ko vivre na souffrance mais bino bo yiba ba minéraux bo marape bande ko na biso un jour tôt ou tard esprit Simon Kimbangu mvulusi ko telema boko pakata mbangu na Congo boko tika mboka bo comprendre tene boko tikelango boyaki na politique boko taki mboka oyo na bakoko na ngo na ba ancêtre na bango na ba esprit na ngo mokolo ezali esprit ya Kimbangu ko telema boko pakata mbangu na Congo boko comprendre. Vous comprenez? Ndenge Congomani moko pe alobi un sage moko ko telema kala mingi te boko mona sage moko pe robima Congo ko tikala be moko pe indivisible. Voilà, merci. Deuxième dossier Matata Ponyo. Qu'est-ce qui se passe dans le dossier Matata Ponyo la cour constitutionnelle et comme Tumba Balola Ita Chana Moto Kausa Tandana Singa
Koto au cours constitutionnel et lobby ezali na ba capacité nyonso ya koyoka Matata Ponyo sur gestion ya mbongo ya Bukangalonzo. 205 millions de dollars. Côté Moussousou Vital Caméra lobby non na kozela nanu mukanda e uta kuna na cour constitutionnelle ya kosenga lever immunité ya honorable Matata Ponyo. Côté Moussousou Matata Ponyo lobby que non ngai na kende kondima lisusu kuna te parce que dossier au cours constitutionnel de le bas déjà que non ezali na compétence ya ko juger ngai. Finalement oyo mboka nini oyo bato ba ibara ba millions na ba millions so balingi ba simba ye ba lobby au constitution lobby boy. Matata Ponyo nous parle de 44 violations de la Constitution dans le dossier. Matata Ponyo soulève 44 violations de la Constitution dans le dossier. Mais finalement, et quand la Constitution na musala songolo pakala, au yibi au détourné, ce qui justice est lingé bengayo, et comme il soulevé la Constitution et le biboy. République abami yibi. Mboka oyo ko changer biso to na kondima mboka oyo ko changer bino nyonso ba miyi bien cravate onga sénateur onga assemblée nationale des voleurs ba miyi bien cravate toza na bino boko kima mboka oyo bozala kalmbo kima mboka oyo ça c'est que le pays oyo ba détournement ça na ba millions basimba ngate ko constitution oyo bino bocha na balolenge na bino pour se protéger. Donc, yebi kende na che mobego oyo tangu na koyiba boye ba osimbanga te. Quel genre ya mboka? Aussi longtemps misère réseau continuer na peuple. Mais bino bozo ibaka ba millions, ba milliards. Tant bo simba baloba kiboy. Oh bokoma kiboy, oh bosala kiboy. Nani akoki ko ya ko sauver Congo yo? Longola Congo na boumbu, longola Congo na botaou. Esengeli mutongo lati samande na molimo simwa kimbangu mvuluzi. Esengeli mutongo lati samana molimo kimpa vita. Mutongo lati samana molimo ya mama mwilu. Molimo ya bakanja esengeli telema na mboka Kongo. Kongo eza ko tepa kaka botikele biso nzamba mpungutulendo. Nzamba mpungutulendo oyo babanda oyo nzamba mpungutulendo. Mais boke na kambati. Na ko senga na tata simwa kimbangu kiangani. Désormais politique nyonso azolinga ya nkamba esengela bongo la mutema abongo la mutema ala ta esprit ba mvuluzi bo memena maya nkamba la kuna ata 3 jours nde ayebi maboye akoko za kata mo ndambu ya considération ya kibo moto ya congolais parce qu'on ne comprend rien de ce qui se passe ba politiciens tout o baza ko kota na sommité ya mboka liboso ka ba intérêt na bango mutu boko te ko défendre intérêt à Congo. Na moi makasi totelemi pona koloba pe pona ko défendre intérêt de la République démocratique du Congo. Mais bino ba miyi bien cravate les voleurs de millions boko mataka ba jeep wa et loko ya malonga pe bo sala pona peuple ezate. Je vous rappelle que nous sommes l'Isolona FM et Sakola 650 ngai wabino le petit kimbangu ndenge bomoni ngao. Esprit Simon kimbangu c'est télé pona kolobela Congo pe ko défendre le Congo. Obino mishoni bino basango bino banani bokoki na bino te botika esika esprit kimbango eteleme lobela Congo botika esika botika so boza ko makambo te sengeli botika finalement lever immunité parlementaire ya Matata Ponyo ekoya to koyate cour constitutionnelle okoma mukanda to okoma mukanda donc boko mema mboka na ba théâtre koto ya lobi boye bolali si peuple sur longtemps que ba millions ezotambola aussi longtemps que ba mbongo eza ko bungebele. Qui ça c'est commis salité na salité bozuli susu nzambe ya pongi boteli biso na mutu ya Kinshasa pongi ezoe na moi pongi ezoe na butu Kinshasa zo bongate koto ba milieu zo bunga finalement to continue ko vivre rabo il suffit ka mvula ka muke so renoki okotambola kisasa te okotambola wapi. Ce sont des voleurs au Bokotia la biso na ba mitu ba institution ba miyibi au Bokotia la biso na mitu ya ngumba munene le roi Kinshasa. Maintenant ils sont incapables de gérer la ville province de Kinshasa. Incapables. Qu'est-ce qui se fait? Wapi le roi Malonga? Toko loba kaka boye, toko loba kaka bo toko zika mingongo parce que na Kinshasa toko mona lokola mutu azali kolo ya muninga zate kolobi kwa koluka biso te
Voilà, je pense que Tokomi Kokende Malembe na suka émission na biso et sengeli to interpeller des consciences ya congolais nyoso. Makambo za na katsa ko komela biso lelo sengeli ete ya biso ba kongomani. Toye baba nani oyo sengeli kopesa confiance. Toye baba nani oyo sengeli et sengeli kopesa confiance pour na okumbela ngumba Kinshasa. Et sengeli kopesa confiance pour okumbela mboka République démocratique du Congo. To komona ba député provinciaux ya tour ko tambolaka na ba inondation uta ko salema. Est-ce que ba ko tambola pour na solution to ba ko tambola pour na semblant ya ko tambola. Po ba kino ba mona bango ke non ba tambolaki ba yeko consoler biso. To saka na bino bakala mingi te bo mona ba construction na rozonga. Ouais, na Kinshasa tout est possible. Bo mona encore bakala mingi te kozonga. Dossier asuka to ko lobela. Makambi ya partie est. Risque ezali makasi ya komona ba wazalendo ko s'affronter na armée burundaise. Oui, d'ici 48 heures. Parce que ba wazalendo bazali na partie à Uvira bazali très engagé, très déterminé, très décidé à attaquer Kamanyola. Mais nzela eza facilité pour na bango parce que l'armée burundaise eza ko empêcher bango ba avancer. Finalement souci to zango ezali nini? Congo na biso na maboko na biso et les jeunes patriotiques ba engagés. Ba wazalendo bazana kacha ko bunda na énergie tout pour ko défendre makama mabele na bango. Mais ba armée étrangère c'est lui koya. Na lolenge mususu soit disant baye na secours ya armée congolaise soit disant baye ko sunga baye ko appuyer armée congolaise mais comportement na bango sur le terrain to ko senga na commando to senga na chef d'état-major général adjoint azali na charge ya opération le général Ichaligonza et sengeli ko kitana axe wana côté ya Kamanyola otala makambo za na kati kolekana mon général Ichaligonza kita kuna risque d'affrontement entre wazalendo na armée burundaise risque sont makas. Il faut qu'on quitte sur place pour nous avoir information à la source. Pour comprendre biso, ndenge to na kati ya kotoka boye, ndenge to na kati ya kosala musala esengeli to sala yango bongo pour nous hotel cette motoko za ko bimeza nde makila. De cœur engagé na esprit na nzoto na molimo ensemble avec ba frère na biso o baza na Goma o baza na Bukavu o baza ko vivre ba situation moko ya mabe makasi. Congo ezali Congo ya Bangkoko na biso. Ata 1 cm mabele to tika jamais ekende. Soki bino ba yi politique tout bozali nzinga chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ata bozali na stratégie ya trahison mais ba ke ba congolais ba ko défendre mboka na bango kino na énergie ya suka. Tino na énergie ya suka. Parce que muto ko lobela Congo ko leka biso ba congolais biso moko azate. Nango ko senga kaka na biso moko to somaka mwa en charge. Ndenge Mzee Laurent Désiré Kabila lobaka ndenge Etienne Tshisekedi lobaka sengel to mise en charge moment ngweko ko kawo biso moko ba congolais sengel to mise en charge. Voilà. Na pesa merci na équipe technique munene ekambi ekumbi biso na émission na biso mokolo malelo merci beaucoup. Na directeur technique Gelor Mouya. Na pesa merci ebele na le réalisateur puissant Kajou Mumbini, voilà, le Kajou Mumbini, le réalisateur puissant. Merci pour Namsala Kitoko, Msala Makasi, na caméra les autres na bango, bazala ki ebele, bazala ki yele. Le caméraman triple matos Mr Torres, bazala ki wana. Merci na yo, merci na équipe Mobimba ya ba caméraman, nous avez pu composer na Vedrine Makala, voilà. Salutations spéciales, merci pour notre courage, détermination zali na ngomona mboka, merci Lisusu. Na Estime Mukoso, caméraman pe azalaki wana, merci na équipe ya caméra Lisusu exaucé, Kimolo azalaki pe wana, Maître Claver Ngalamulu me pe azalaki wana bango tout ba filmaki biso. Mokolo malelo kitoko, merci na madame Ruth, madame Fifi na Bosanité, le coordonnateur Oenabega toujours mon président à vie Apollinaire Kasonga. Merci pour la confiance. Torozonga Susu, na édition de Sali Koya Mikolo Bosso. Na ba détail cette fois-là, tant que invité à Rosala. Ata ba Rosala te biso tona devoir ya kolobela Congo na biso kino na énergie à suka. Toza makolongulu parce que sengel tozala en contact na mabele
mabele ezali ya bankoko tosola na bankoko bino bankoko bola muka pona ko défendre mabele na bino botikela biso bino bakoko tobeleli bino bola muka makolo to ko nyataka ngwana se to ko tuta boye pona ko lamusa bino bola muka bino bankoko bola muka esprit ya Kimbangu la muka esprit ya Simon Kimbangu esengele la muka pona ko ya ko lobela Congo pona ko ya ko défendre intérêt à Congo pona ko défendre intérêt à Congo. Église des réveils, écota nango politique, catholique, écota politique, missionnaire, écota politique. Yango esengele esprit ban Kimbangu etelema. Kimpa vita mama mwilu biso na nkamba totambola kama kolongulu pona kolobete tozalaka en contact na bino bakolo mabele oyo bino botikele biso mabele oyo. Et na komi tuna mituna ebele pourquoi même ata système éducatif na biso eko changer te. Kine lelo na classe batangi sa biso kaka qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. On dirait tangu Diego kawango ayaka akutaka bakoko na biso kuna te na ibale wana ya Congo. Akutaka bakongo te. Tangu Diego kawa ayaka ko découvrir l'embouchure akutaka bakongo te. Akutaka bakoko Simon Kimbangu kuna te. Bon changer pe système éducatif ya mboka na biso, hein. Excellence ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, bon changer pe système éducation. Bo banda kotangisa bana biso histoire. Ndenge Rwanda za konyoko la biso botangisa bana na ba école primaire bongo esprit ya patriotisme ekota na mitu ya bana bozongisa bokota cours mongo ya patriotisme na éducation mwana banda kotanga ki patriote wana depuis bo mwana ayeba c'est quoi être patriote ayeba c'est quoi défendre l'intérêt de sa patrie mwana sengeli ayeba bolingwe mboka mwana sengeli ayekola bolingwe mboka na ye mwana sengeli ayekola bolingwe intérêt ya mabele oya ye. Et ça dit que vous continuez à continuer à biso kaka kino na moya lelo histoire na géographie botangi se biso makaba mindele wana te botangi se biso l'histoire ya Simon Kimbangu botangi se bana biso histoire ya Kimpavita botangi se bana biso histoire ya Bakanja botangi se bana biso ba histoire ya ba Rosinga Nkuvu. Ce sont les histoires qu'il faut enseigner aux enfants. Kolongo la biso makambo wana o ba Stanley ba Henri Morton toyebi bango bakoko na bango toyebi bango. Merci beaucoup na président de la fondation Maluwa pona cadre ngai na bino tokuta na édition ebiso zali ko ya mikolo liboso na yebisaka bino kaka Congo esengeli etelema na molimo wa Simon Kimbangu Kimpavita mama mwilu batelemi déjà pona ko défendre mabela kumboka Congo. Émission lelo esili tokuta na numéro zali ko ya liboso. Ciao. FMTV chenya bana mboka bisengo na bisengo elongo na papa bili Maluwa tokokende liboso. Preuve du contraire aza conseiller. Ça fait 4 ans. Aye moko ko milobela. Azwa mbongo na été. Oh, azwa mbongo. Pour la conscientiser bango, pesa bango moral, koyebisa bango que nous Congolais tous nous sommes derrière vous. Village Vingiya, on a ça. Non, la commune Ntsele Kaka, le chef coutumier qui est là, il n'est pas le vrai chef. Vous ne le faites pas pourquoi? Tout le monde a la présidence de la République. Quand le léopard, dans le match, à la cuisine, va vestiaire, on va moral, et ça pareil. Pourquoi un joueur congolais doit avoir une prime plus qu'un militaire? Pourquoi vous le faites? Mingi Sabiloko, aïe 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 aïe. Qui se bat au front? Ils vont faire quoi au front si vous ne leur donnez rien? S'il vous plaît.